Bonjour, bonsoir la famille, mbote na bino biskanyas bozali. J'espère que tout le monde va bien. Biso toza bien ngolona nzambe azobatela. Merci na bino nyoso na ndenge bozwaka temps na bino ya kotala bilema na biso. Tikete nzambe na lola apambola bino, nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyoso. Alors bandeko soko za na abonné na chaîne na biso te, na pesi quelques secondes pour na s'abonner na kati ya chaîne na biso eza nango gratuit. Voilà, merci beaucoup. Nande bosi ko s'abonner na kati ya chaîne na biso. Na signaler bino ki vidéo oyo to travailler en collaboration na concert YouTubeuse. Alors, to ko découvrir ensemble na bino, to découvrir ensemble. Voilà. Et voilà, to travailler ensemble na la diva Rebecca qui dit aussi voilà tout ça les recettes moko, donc eza recette moko tout ça li yas alambika recette moko onga pena lambi donc ngana bino to ko découvrir ndenge alambeli et biso nyoso to ko découvrir ensemble ndenge nga na lambeli. Donc eza compétition te mais tozo ye kola ensemble to ko découvrir ndenge maman na biso Rebecca alambi et bino pe boko découvrir ndenge ngai na lambi. Recette na biso ezali ya mabumu mayibo, mabumu na mayibo, voilà. Et voilà, awaskoyo na zo présenter mino biloko oyo tokolamba na recette na biso ya lelo. Comme vous mona donc na présenter bino biloko moko. Voilà, naza mayibo nga awa ya fresh, naza na deux paquets nga ya mayibo ya fresh. Donc pour na mayibo nyoso oyo sepeli nango nga sepela na oyo vraiment et naza na ay nga ya pâte, naza na mwa nguba nanga, naza na mwa mbalanga, naza na mungwa nanga. Voilà, naza na 3 mbuma nanga ya tomate ya minene donc et naza na ndembi nanga, naza na tangawis nanga, naza na muscade, naza na litungulu nanga, naza na mbuma nanga ya pilipili et naza na jambo aroma nanga jimbo. Donc oyo eza biloko onga na osalela pona recette nanga. Voilà, naza na mabumu nanga awa déjà na sokoli yango eza ko sokama très bien. Donc mais tokotala nga na bino ndenge nini nga na salaka. Voilà, donc soko sala no boye te ndeko ko se déranger te ko beta mabaku te mais nga na salaka boye. Donc c'est ça, elambeli eza différent na mutata na préférence na ye na ndenge nini alingelaka biloko na ye ezala. Voilà, nazu mabumu nanga na tia yango na nzungu, nazu mai ya moto vraiment oyo esi etoki na sopi na mabumu na ngai. Voilà, mai ya moto oyo esi etoki na siko sopa yango na kati ya mabumu na ngai. Et donc wana na obakisaka toujours mai nanga ya moto et nazu mungwa nanga na sopi, mungwa normal na sopi na kati ya mabumu na ngai. Voilà, na baloli yango na ningisi yango. Voilà, donc elambeli eza différent comme na lobi mutuna préférence na ye et nazo tia yango na moto, na tia yango na moto na kotika yango etoka moke après na kubwaka mai wana. Donc voilà, et voilà raison na sali la kaboye parce que na supporta ka ba fulfulu wana ebimaka te. Donc mai oyo ya liboso bandeko nanga na bwaka yango na supporta yango tiki na lamba mabumu na mai oyo na ba fulfulu wana na chaka. C'est pas que na tia yango etoka makasi na chaka onso na tia mai nanga ya moto bongo na tiki yango ata mwa 5 minutes na moto etoki et permettre moi ba fulfulu oyo bozomona oyo emati likolo et na bwaki yango. Donc bolimbisi na moto oyo akomona ngo mabe. Bon ngai vraiment boye na supporta te ki na lamba mabumu nanga na mai oyo na ba fulfulu wana. Donc toujours bato batala ba vidéo nanga ba mona déjà moi ba vidéo ya quelques mabumu ona za nango na sala ka boy mais eza nango lisumu te eza pe mabete soki yo sala na boy te. Donc
eleli eza différent, elambeli eza différent, ba préférence eza différent. Nga na préférant boye pour nalia mabumu nanga à l'aise, nalia mabumu nanga na kimia. Voilà, na longoli mai wana et na eko chama mususu ya propre na passer yango pour na kaka na longola ba fulful wana oyo imataki likolo wana obisto na bino to monaki. Voilà. Awa sikoyo na sisi kolongola mabumu nanga na mai ona chaki na pasaki yango wana et to kokende ko bwaka mai na biso. Voilà. Tozongi sikoyo awa tokende kotokisa mabumu na biso. Nazwi jimbo na ngai, nazocha jimbo na ngai na kati ya mabumu. Donc natie jimbo na mabumu mpona tozokende sikoyo kotokisa mabumu na biso. Et oyo eza muscade na biso ya poussière. Donc bandeko botu nanga outi ba mesure nini ezo dépendre na quantité ya biloko yo lamba. Donc tala kaka et awa tozwi ai na biso ya pâte totie. Donc tala kaka quantité ya biloko yo lamba et puis yeba nde nini otela biloko ba épices na yo ba ingrédients na yo. Voilà. Donc totie awa toyo va oyo ezali tangawisi na biso totie. Donc mpona oketokisa mabumu na biso totie jimbo na biso, totie muscade, totie ai na biso ya pâte et toyo kotia tangawisi na biso ya pâte. Voilà, tozokende sikoyo kotokisa mabumu na biso. Voilà. Et nazwi su mai nanga, mai ya moto, c'est juste que po etoka pe noki nazwi mai nanga ou déjà ici etoki natie. Voilà, et tout qui est coach conjoint na moto pour na mabumu na biso etoka elemba. Donc c'est ça. Tokangi nzungu na biso toki kocha yango na moto. Voilà, a tozongi sikoyo pour na to préparer mayebo na biso. Donc mayebo oyo mayebo eza différent na ça la pe ba mayebo mususu mais mayebo oyo eza vraiment kitoko na lingango donc il a vraiment bien, il a appelé limba, donc il a maïbomo bien à lingango. Il a appelé moi prix différent par rapport à maïbomo sous ou tout le monde a mon cas. Donc voilà, nazo longola ba mitu wana obomo na obwaka parce que ma belé et fandaka na maïbo na ba mitu wana bandiko. Donc suko sombi maïbo oyo ezana ba nzete boye, il faut ko kata ba nzete wana parce que ma belé penza et fandaka na ba na mitu wana. Donc c'est ça. Et toujours longo awa toyesko toujours sukola mayibo na biso ndeko sukola mayibo bien parce que mayibo vraiment eza biloko oyo ezalaka na mabele parce que toyebi ki euta na banzete na mabele donc faut que sukola ngo bien pourtant mutazolia akuta na mabele te toyebi ki so mutokuta na mabele na biloko akolia et si ça a vraiment appétit et qui misaka appétit. Voilà toujours sukola juste tout l'accent mokie comment toujours nettoyer mayibo na biso pourtant mutazolia mayibo na biso aliana kimia akuta na mabelete ici ça est appétité. Donc on va attendre yo pour nettoyer mayibo na yo. Voilà. Et wana to sisi ko ko nettoyer mayibo na biso to mona ki eza na mayibo minene na ya miki tozozwa mayibo oyo eza minene tozo diviser yango po eza teke mayibo mwa munene mutazolia atumbuli mwa mayibo mwa minene non. Tozo diviser nyoso te juste oyo eza ya minene et to diviser yango ba oyo eza nango ya mikie to kotika yango bongo. Voilà, comme vous mona na ndenge nazo sala donc nazo zwa oyo eza ya minene na kati yango oyo eza nango ya mikie na tiki yango. Voilà, tozo continuer toujours na ko diviser mayibo na biso. Donc c'est ça. Donc j'espère que vidéo pour Sabino, j'espère que collaboration oyo et pour Sabino. Donc la recette, même recette, mais tu découvrir ensemble n'engi maman sur Rebecca à l'ambeli et tu découvrir ensemble n'engi na l'ambeli. Donc l'ambeli est différent de l'albaki est compétition. Voilà, mais awasikoyo
na sisi kokata mayibo nanga mayibo comme na yusibino eza un peu différent na ba mayibo mususu to monaka donc so na jusqu'au munga nanga na che awa na che na mayibo nanga po mayibo pe ekota munga to yebiki mayibo fresh ekota munga na pasi mayibo mususu ebimisa vraiment mai ya mwindo wana na tokisaka yango ba mayibo normal to monaka na ebimisa ba mai ya mwindo wana na tokisa yango na bwaki mai mais oyo eza un peu différent donc na otokisa nanga yango te na vima ya moto penza oyo toki comme bomo na vapeur ebima na che munga nanga e na finiki yango voilà asko tozongi pona toni toki kosala sauce na biso oyo eza ba reste ya biloko na biso oyo etikalaki pona recette na biso ya lelo donc totikalaki na matungulu na biso et voilà ce que tozongi connaissez toyesko yo awa mabumu na biso et komi presque kolemba maintenant nelembi te nazoza ko nguba na ndambo nazocha juste muke ebele te boyebi ke na kalingaka nguba na nga tellement mwamba na nga tellement na ochaka juste muke na tie yango directement et ekozwa temps nango ya kotoka donc et osa mutu libumu pasi te parce que ekozwa vraiment temps nango ya kotoka ti mabumu na biso elemba mabumu na biso na vraiment elembi te mais ekombi déjà kolemba et to bakisi mai na biso to tiki yango etoka c'est juste to mwa nguba muke po ça mwa kitoko mais ebele te voilà. Et awa sikoyo tolingi tosala sauce na biso totiki kalungu na biso na moto et tolingi tosala sauce na biso en attendant mabumu na biso kuna ezotoka pona elemba voilà tozomisalela sauce na biso mais mabumu na biso ko continuer nango kotoka tokotika sauce na biso na côté ti mabumu na biso ekolemba après tokoya ocha sauce na biso voilà wana toti matungulu na biso et toyi kocha ndembe na biso tozosala sauce na biso voilà lokalinga yango mwa moke elemba mwa moke après toya kotia tomate na biso donc comme tolobi mabumu na biso na mwamba na biso totie mwamba moke donc so olingi te kotia na ote eza obligé te donc so olingi kotia mwamba te otie te nga nasepelaki kotia mwamba moke voilà asikoyo tozongi tozisko tomate na biso nde bomonaki nasaleli 3 mbuma tomate ya minene nga alinga vraiment tomate ebele na biloko te bandeko mais soki yo omoni ke 3 mbuma tomate eza moke olingo tia tomate ebele otie tomate ebele so olingo osala tomate ya boîte olingo osala tomate concentré ezodépendre kaka na yo osaleli nga vraiment nalingaka ba tomate ya makasi na biloko te donc voilà nasaleli nanga 3 mbuma nanga ya tomate ya fraîche donc ça va et tozokalinga yango tokotika mai wana nyonso ya tomate ekalinga mai nyonso ekita etikela biso kaka biloko na biso na mafuta voilà tozo continuer toujours kobalola tomate na biso tozo contrôler yango tozotika yango ebeli to contrôler donc faut toujours ko contrôler nzongo tokozela vraiment mai wana nyonso ekauka etikela biso kaka mafuta na tomate na ba matungulu na biso na bandembe na biso voilà po ngai pe ya tomate ebela il faut kozelaka vraiment ngai ya tomate esila faut kozelaka ngai ya tomate esila nga natika vraiment boye et voilà tozana toujours tozotala sauce na biso donc c'est ça soki ebeli totika yango à côté en attendant mabumu na biso elemba bien mwamba na biso pe ebela donc eza nango ebele te totie na biso mwamba ebele te mais tokotikela yango temps mabumu na biso elemba et puis mwamba na biso ebela d'habitude boyebi ke nakalingaka yango soki eza ebele mais lokwa natie nanga moke donc nakalingi nanga te mais mwamba nanga ekobela bien parce que vite ekozwa temps nango nakotoka elongo na mabumu na biso voilà asko tozongi tochauffe moi sauce na biso moke pona tokende kosangisa yango na biloko na biso voilà mabumu na biso yango oyo elembi comme bomoni mwamba pe epanzani bomoni mwa supu échanger ekomi mwa pembe voilà tout juste comme ayebo na biso totika na mai tobwaki likolo mabumu na biso donc oyo mayibo na biso tosokoli bongo bien totiango mungwa tofandisa na mai ya moto tobwaki mai wana esko totiango likolo mabumu na biso tozisko sauce na biso oyo tosalaki toyi kotia likolo ya mabumu na biso bomeka recette bokozala desite voilà et toyi kozwa mbuma pilipili na biso totie mbuma pilipili oyo natiaki yango avant nayebisa bino bandeko bana baboyi kolia biloko
bana baboyi kolia biloko pilipili epanzani na biloko voilà bana baboyi kolia biloko pima voilà biloko na biso ezotoko nzungu ekotoko voilà recette moko kitoko mais malheureusement bana baboyi kolia bomoni mbuma pilipili ndenge epanzani tellement ewumeli natiaka yango avant d'habitude natiaka yango na mwa suka po epanzana te mais awa natiaka yango avant etoki epanzani bana balobi tolia biloko te se pima voilà mais ezaki kitoko voilà recette na biso biso continue toujours kotoka donc tomoni munga na biso ekoki te to jusqu'au moins munga na biso normal toujours kotia na biloko na biso pona munga na biso ekoka donc soki oza bana balia na bango pilipili bolia pilipili pas de problème o écraser na pilipili non mais biso boye bana yango bomona ke na panzaka bambuma pilipili te pona boya bana baboya kolia biloko voilà donc recette na biso yango yo ekomi nango presque na suka tokotika mai na biso ekita ndambu donc mai na biso ekita donc so olingi pe otia mwamba mo ebele yo kaka nga na lingai nanga teke eza mwamba moko concentré mais na tiaki ka mwa moke po epesa mwa kitoko mwa ntunga mwamba wana donc c'est ça voilà tokangi nzungu na biso yango yo donc toye lisusu kotala po toyebi ke eza na mwa mwamba donc ata eza ebele te eza na mwa mwamba faut kotiaka mwa lutu po sino te mwamba zikisa biloko pamba donc biloko na biso ezika te mpona eza vraiment kitoko je crois bien j'espère que bokosepela na recette donc c'est ça kala te tozoleka na présentation voilà résultat ya recette na biso yango yo donc eza nango facile vraiment à réaliser mais ils a vraiment kitoko je crois bien beaucoup sepela na collaboration oyo et que ça bino bien donc biso na bino to découvrir peu ensemble donc recette oyo et que la poster les mêmes jours les mêmes heures dans la même heure les mêmes jours la même heure to poster recette oyo vraiment ko bo santé ko s'abonner na kati ya chaîne na biso ko bo santé ko partager ko commenter ko aimer quand okozala décider voilà merci na bino nyonso nzambe na lola apambola bino nzambe na lola amona bino tokutani na mbala ya sima bye bye.